tozolela trop na communauté, pas même communauté, mais na vie auto comme nango lelo, tozolela trop parce que tozoyeba te banani tozo fréquenter, banani tokova na bango, comment ndenge nini yako gérer problème avec même na ba copine, na ba camarade, na ba connaissance na biso. Voilà, tozoloba boye. Personnellement moi, ndenge na komi liboso na bino à chaque fois koya liboso na bino pona opesa conseil. Il faut comprendre déjà une chose, qu'il y aura des gens qui vont critiquer, il y aura des gens qui alors dans la vie, si tu veux faire quelque chose, ben moi je vous encourage de le faire et puis rester soi, rester toi quoi. Donc voilà, ceux qui ont dit yo, au moins qu'il y a obanosa makam oyo, eza na posa na yo pe na posa na le ba s'habituer na yo ba kolanda yo et puis ba komi yo en fait. Donc ozana bat misus ba décourager yo ba goya o ngo sa projet boye ya ye wana apte mais so mo so ke boye et o sala bien ten et o sala boye mais so komi yebi so ko yebi li but na yo so ko yebi li kam na yo o ko sala yango sans qu'on se rende compte ya batu ba lo ba parce que il faut savoir que ba makamnya soto sala ka o yebi manami so batu ba nya sote ba sebela nango. Il y aura des gens qui vont critiquer, qui vont dire ah koto okuto sali boye koto okuto sali boye mais comme yo yebi but na yo omi yebi o yebi que je suis capable de me mettre debout devant les gens et puis parler, c'est ça la clé. Donc voilà, il faut komi yeba, il faut komi linga, kozala yo, kotika la yo. Lelo ko lingo sala, o sala yango, parce que tant ozo sala yango, lelo ba fingi, lobi ba lobi ke asimbi kisi yango atongi immeuble oyo, asimbi kisi yango asali boye. Au fur et à mesure bato ba oloba ke asimbi kisi, lobi ba comme ko applaudir yo, lobi ba beteli yo maboko. C'est ça. Dans notre communauté congolaise, tozana bato oyo baza plus ba décourager ke bato ba motiver bato. Vous comprenez? Baté belé baby ko motiver mais baby ko décourager. Alors ce qu'on une mission si tu te connais pas, au coco y a toujours, je fais le live s'il te plaît. Au coco y a toujours na ba erreur. Donc et là quoi les bosses ça très important de se connaître comme yeba qui tu es et puis koyeba et là konini oyo yo olingi au sala c'est vraiment important. Allez-y là-bas, allez-y s'il te plaît. Allez-y là-bas. Donc voilà. Donc, ceux qui ont mis yebi, au monique, moutoumso a un message à découragement. Oh, décourager parce que tu te connais. Tu te connais pour yebelo ko sala. Parce que tozana batumisu, c'est vrai, tozana makamusu to sala, o to salaka, et zana batumisu bazo pesa biso effort, et zape na batumisu o ba kolembisa yo. C'est vrai, il faut toujours avoir na sagesse wana ya kodisia. Discerner ko eba kotala mutu wazoela nga likambo na ndenge boye wazoela nga po alembisa ngai voilà nana loba ezana batu misusu oyo to vivre na bango nyoso te balinga bonheur na biso donc pour éviter biloko wana nyoso il faut yeba déjà fréquentation na yo ozo fréquenter banani parce que ezana batu misusu oyo to komisa bango ke ye azara très orgueilleuse. Elle se croit top, elle se croit. C'est par rapport à ton comportement, c'est par rapport à caractère na yo. Alors, linga ozala jara bat oya ba caractère wana. Oyo bat misusu bazoloba. C'est vrai que bako loba eloko oyo me ba kuto na ngote. À chaque fois to loba ngo pe li loba nzambe zoloba. Soki ba loba eloko ba loba me ba kuto na ngote. Mabe wana ba kuto na ngote. Mais si ko ngana loba ke et là, c'est très important. Il y a commis il y a éviter la fréquentation parce que genre la fréquentation il y a fréquenter et comme ils sont moins classe et comme ils sont comme et peso classe na haute peso valeur na haute moyen monter approcher exacté au côté ma pour loba pour solo na mutulikamu moyen mutu a trust you exacté moyen mutu a trust you exacté parce que comportement na yo ndengo zala tu es vraiment terre à terre quoi, tu n'es pas osa pena yote en fait. Donc c'est vraiment important à cause la yo pe à quoi ba oso fréquenter banani parce que ezana nazo boya batute na boya kapé batute mais une chose est vraie que koye so ko zo tamolana batumo o baza qualifié déjà boyé tant yozo komana bango directement les gens te qualifient ba qualifié ndenge mo na bango. Oye bisabate ke tenga na zalo kola bango te no ba loba ke yo zandemo parce que tambola na bango. Donc il faut ye baba nani ozo tambola na bango banani ndo fréquenta parce que ezana mutu mususu na vie akoye ko ya na vie na yo po ayeba yo comment tu vis
comment tu neni olataka neni oliaka yo kanisa kwa azoya na nenga bien alors na musika talaka yo azoela ka na ba idée nyoso ko zwa yo ye penza na mon vie na vivre bien bobona na approcher alors comme c'est les habitudes na yo ya ko embrasser tout le monde ou ko embrasser mutu moko o kanete ko embrasser alors a BBC vie na yo a BBC personnalité na parce que personnalité ba somba yangoti personnalité à mutu ba somba yangoti il faut garder personnalité na yo parce que le loko baby sa personnalité c'est au moins que yo BBC mais 3 ans 5 ans là yo za pour ça au 20 sa vie no calme ou comprendre que personnalité non salité non yakala et ko rattraper donc voilà les moments où il faut te garder ma personnalité na biso te garder ma valeur na biso te garder ma respect na biso te ba qui fréquenter en fait parce que mutu mususu azomona yo elle t'apprécie beaucoup mais elle a fait a ressala tout aya pembeni na yo tant aya pembeni na yo sans se rendre compte que mutu aya pembeni na nga po ya détruire parce que mingi tozo lela biso basi mingi tozo lela mibali pe balela mais plus biso basi tozo lela po nini parce que mutu aza pembeni na ngai aye ko porter quelque chose de méchant quelque chose de yamabe oyeba ki yango tendeli parce que tu avais embrassé quelqu'un et en plus embrasser ndenge nini yo lobake il faut tozalaka na batu c'est vrai il faut tozala na batu mais nous ne sommes pas obligés d'être entouré avec beaucoup de gens ou beaucoup des amis ou des copines. Non, parce que oya kosala mabe okoyeba ete. Yango tozo senga la bino, mon beau-frère à moi, mon beau-frère propre, Pichou Mandanga double nationalité. Coucou à toi BM, coucou à toi Audi TS Bob. Tanya Tantou, coucou à toi Aigle Shine, coucou à toi. Donc voilà, il faut y aller. Qui fréquenter, nani defona fréquenter. Pour ceux qui ont fréquenté Batu Yamabe, directement obligé, obligatoirement, Batba Kalfio, Nenge Mokana Batuana. Alors il faut y aller, nani nde ozotambola na ye. Parce que Moutounio sonne tozo ba akoya pembe na yote parce que au pouvoir que ba fleur jeter de fleurs non. Moutoun so oya ayeba comment tu vis, olia ka nini, est-ce que yo zanga kate, tant on découvrir que yo zanga ka, ozanga pe 10 livres comme le monde est méchant, le quoi y a qui na mission non, akoya asali yo chantage et boka nsendeni que ya zanga te, azanga kitakuta defenga mbongo parce que au cas moi yo ozaka oza fille moko oyo o embrassa tout le monde mais au moins mutu mo ba komi ko salilo mo ba fleur mo boye na ba relation na bino e komi na ba Facebook azo lunga ozala amina ye na vie sociale boye bokutana en tout cas azo linga azo la kiso penda be fort que oui moi je t'aime beaucoup azo isome bien que moi je t'aime et na linga ko mingi na sepe la façon d'être na yo j'aime bien ton mari j'aime bien ta femme j'aime bien tes enfants j'aime comment vous vivre aka boye boye zoka aye wana poye ba vivaka ndenge ni parce que lobila on comprendre que yo vivaka ozanga 10 livres ozanga 10 euros chantage à liboso donc ça ngo ezaye donc il faut vraiment savoir tozana posa ya entourage ya bato ebelete toza pe na posa ya koboya batu te tolobi tokozala na batu mais il faut savoir il faut zana ndenge mobo ya kozala na batu c'est vrai moi Tania moi personnellement naza mutu oyo je suis connu na batu ebele par rapport à mon passé par rapport à ma vie par rapport à moi par rapport à ndenge nazalaka batu ebele bayebi ngai là vraiment je sais mais Nazara fille des problèmes te boyo kanga te ke baswanaki balobaki basakini c'est pas parce que je suis sainte c'est pas parce que je suis parfaite mais je sais comment vivre avec les autres je sais comment éviter le problème je sais comment m'éloigner na bato ba pesa bat mi tout passe oyeba makamna ngai te ezate ke osozota mwana abomba makamne non na bomba makamna ngai te mais na ponaka na vana nana nazala nani je suis pas ami de tout le monde en fait. Naza connaissance, naza ndeko batu nyonso, mais je suis pas ami avec tout le monde. Na traînera na ki camarade na traînera na groupe te. Donc moi oye ba mutu na makola vie nanga ezate. C'est parce que je me connais, c'est parce que je me respecte, parce que je reste dans ma peau, je reste dans ma classe. J'aime pas me rabaisser. C'est ça en fait. Yo kansango lokola, ndenga zana elle est orgueilleuse. Non, je suis pas orgueilleuse, je suis très très gentille, mais je sais nani nde nani fona yeba nani nde aza pembe nanga parce que to moni belé to vivre belé to yoki ba tozo yoka ba ndeko belé bazolela que embrassa ki batu akanisa ki avanda na batu mais batu au place ya vandi batu wana ba trahir. Voilà
il faut vraiment koyeba nani ndena parce que ezana batu misusu akoti na vie na yo aye koyeba yo tanga moni yo bokomi kozala en tout cas zo saba makambo ebele po yo comprendre que ye vraiment linga yo OK bokomi kozala mais nzoka ye mission na ye parce que tout le monde nous aime pas. Tout le monde nous aime pas, bah quoi apprécier, mais c'est pas tout le monde qui va nous aimer. Donc tout ça oya on a po aye ba yo. Tout ça zana oya po alinga mobile na to alinga mwasi no to alinga bandeko na yote, alinga ka eloko mo bweka pa na yo, aye ka zo information to zo nouvelle akende. Donc là yo embrasser sans se rendre compte que omi pesie bolingo, zoka yesi kwa yo comprendre que yo komi menenge na sombe loko, ezanga ngambongo boye. Ezangi yo combien? Ezangi yo 100 euros. Problème te, non pesa yo. Ezangi yo combien? 500 euros. Problème te no pesa. Nzoka ya zozwa batana asa elo livre. Après mukomso comprendre te mbala moko du coup boy azobilisa makamna yo. Après comme que azane kunelo te bon moniana aza kunelo te azanga quoi comme ça le ba chanter c'est parce que tu avais embrassé tout le monde. C'est ça. Parce que tu avais embrassé tout le monde. Donc toye baba nani nde parce que eza même na batu misusu awa netingai si makamna lo beno eza plus d'expérience o ngana kutana ngona makambo na monaka na makambo na zomona oyebi eza na batu misusu asepela na yo asepeli na yo asepela kana yo elo nya osala elle te voit sur Facebook être bien habillée bien sapée bien parfumée amona mobile no très bien amona moi no très bien ayeba vraiment vie na yote asepela na yo acha ba commentaire comme tout le monde ba tchela ba commentaire to tcha ba commentaire et puis approcher yo genre naza pour ça to solo là OK to solo là c'est pas grave to ko solo là oko pesa ma numéro na yo OK on peut si peu muninga numéro parce que makambo na lo ba no c'est komelanga parce que baye mutu oye bate o sala ndeni comme batu bazaka ka batu o balinga ba yé ba via batu parce que ezana batu misusu yé moko mutu yé a débria ala tarana epé bien azala na bien amona ke ezana fille mo bebe ala taka bien azala ka bien avivara bien azana libala ou azana mwasi na za mobali na ye alinga yé ba yo elo ni ba mbata ba genre batu na ba sala ka alors luka azwa contact na yo akoma na yo po ayeba yo siko ngai ekomelanga pe déjà a combien luka yebanga okopesa nga numéro na yo to solo laka nga bise mieux to solo na biso na ba WhatsApp boye na ba messager ça va Mikolo pour le moment j'ai pas de numéro. OK ça va et si là et puis à continuer à retirer les commentaires parce qu'il faut faire croire yo que vraiment moi je suis là pour toi, moi vraiment je t'aime, grâce au balobino mabe je te défends, je suis vraiment là. Donc yo peno au fur et à mesure a komi siko ko sala pena ke avanda pena na vie na yo. Ozomona na musika o comprendre que tele ba photo na yo ou soka monyo en tout cas a koko raté o mbotete. Au fur et à mesure beaucoup mokuta na ba fête et ça li ke osenga mutu numéro dans ma sengi numéro à mutu donc il faut bien comprendre parce que je vais pas vraiment kokota na kati mais je parle plus bozwa ka leçon to comprendre comment vivre na batami tout passi comment se faire classe comment rester vraiment dans ton assiette après ozwa numéro là ozwi numéro après parce que to comme mona ke to komi ko mona na ba fête na ba nini to mona na Facebook tout le monde nanaga et puis bon c'est un numéro à mon tout mon capesio bokomi na numéro bokomi na ba WhatsApp et moko bonjour ça va c'est ça et puis Yolande Smoke Samoke coucou à toi Stella Lilas coucou à toi la belle dame coucou à toi mon beau-frère Crédit Lyonnais Moussende coucou à toi Rosie coucou à toi et après là aux numéro et si vous avez numéro comme ba yebaka ndenge ovivaka te comme baye ba place yo bimaka te ba mona ko kaka ndenge ozalaka oza bien bango pe bien babi non il faut to yé baye penda bien parce que ça awande na lo ba isana batu misusu batambola en groupe batambola ke belé to bazaka na ba ke belé so ba mona ka yo mode de vie na yo c'est différent akoluka ya pembe na yo tala ndeni okomema bango opesi numéro tant opesi numéro parce que okomo mona beloge ezalaka vraiment en tout cas apprécier akayo au petit numéro bon comment au sola na ba WhatsApp ko sola coûte mais bonjour ça va oui et ça la bon et ça la ma bon après du coup oko ya tout ça là na groupe tout ça groupe moko genre ba fille moko classe ba fille mo ba lataka okondima na yo oko boya te oui j'accepte oko boya mais net moi personnellement
na linga penza ko kotaka pas trop na ba genre wana parce que na yebaka il faut na tala nanu ba nanya ngo o bazolinga ba coach na groupe na bango parce que nde na lobby il faut okima makam faut ko mona makam na musika po mutazo attente ya ko rabaisser parce que mutu muso zelaka ozelaka faiblesse na auto zelika po a rabaisser en fait siko moi comme na vivandeni ozwi numéro nanga papa avani na numéro nanga timgo msusu o contacter nga et c'est salama likam na oloba donc bon comprendre tout sur quoi mikolo po ezala vraiment bien ozwi numéro o genre tout ça là ba groupe tout ça là genre groupe coucou à ba maman tokos mes amours ba maman tokos coucou à vous donc voilà et ça tout ça là groupe boy siko nenga siko genre nanga na tali batu oyo bazoya pembe na tout ça là groupe déjà baza genre batu oyo bango mo balingaka il faut donc ba konza il faut yemo akonza il faut bango ba zala wana il faut donc ba manipuler en fait siko eza na batu misu ba manipuler bango te parce que personnalité leki makasi ami yebi donc ana tangu ta wele la kate donc azo comprendre que bino nde batu boza na posa na ngai donc boko jamais ko konzanga siko osa nini il faut obenda na ba jara batu wana otali obike oyo comportement na ezalaka boy o na mona ke boy o na yoka ide na boy oyo boy na sani obendana eza siko na batu misusu tango sali genre makambo wana obendani motema na esikoyo ekangi kanda ezelo siko na problème ekutanelanga déjà bongo mutavandi aotala yo ao continuer siko il faut yeba mutu mususu yo la tara bien ye pas la tara bien mais on a ke yazo shine te yazo bima te mais yo zo bima donc lui non sala lokwa na zo ke de na groupe a boy groupe esimbite yo fona lukeleka problème o fona zalaka na simane a sala ndeni abando lukola makamna ye ongo salika mukeboy abenyo ozwini ongo sali osana initiative ni ongo créer business boye business wana créer ngo mais faut faire attention parce que na yebi na di mobwe a créer ki business et simba ki te sko business ango ozana combien olingo sande tindeni non comme tu te connais comme eza mission na yo comme eza vision na ngo sali comme ozana posa obete la été parce que déjà na départ ayaki genre osa ki camarade oboya déjà ki camarade na ye ayebo sala groupe oboya groupe na ye il faut comprendre déjà ndinga azana motema malamu te na yo aza déjà wana azana yo azana mayele elo nyo sala yo za mutu mo faut qu'on classe qu'on déclasser directement aux autres comprendre que ngana na mission na sali kambo mais ya yo décourager nga on va c'est mission yani ya cuisine ya olamba c'est pas grave biso zana tokotala yo mais ke banga na lamba makasi c'est vrai olamba makasi c'est bien kolamba eza très bien moi si fois bon moi ça bon il faut lamba kolamba bien za mabete mutu ayebi kolamba koleka batinyo azate réponse nanga webi kolamba makasi c'est bien mutayebi kolamba koleka batinyo azate tozana ka pona apprendre ngai papo émission nanga na olakisa kaka oyo na yebi yo pe lokolo yebi okoede biso tokende na œuvre nanga liboso donc tellement que omiyebaki ata mutaye na message à découragement yobi déjà na yebi alukaka déjà ngai donc na ko pc chance donc il faut na avancer olongoli o tie de côté siko e ozana mutu musupe oye parce que faut oye ba lo moko tozoa awa makambo nga na osala ona omemela bino ba histoire otozobeta ba triste réalité ba témoignage tobeta ba cuisine otozosala onga na osala il faut yeba qu'il y a déjà des gens au ba sala kango parce que on reconvaincre bango na nini soki moko omiyebite donc ngai na yebike na miyebi na zana koyeba connaissance tanga na koya komemela quelque chose na communauté na biso donc ata mutalobi na ngali kamunga na oyoka te na kosala oyo ezali bien na koboya nde kobima libanda ya but ya likambo na yeli liboso bato na oboya kobima libanda fréquenter bami oyo baza très bien pona yo ekozala très important to boyite to lobaki que na certain âge nous avons pas besoin ya kozala entouré na bato ebele to boyite bande musu basala ka ba association batambola na ba groupe ba association to boyite parce que but ya ba association mingeza pona ko aider pona ko sala bo c'est bien mais eza na ba genre ba association mususu oyo yo okekota okekomitika nde na merde ok okota na ki camarade moko ok komitika na merde sans se rendre compte que batu wana déjà baza batu oyo baza mal réputé tozo senga coucou à toi Sandraline à la coccinelle
tozo senga komi yeba, tozo senga kotika la vraiment responsable, kotika la classe, ezate ke li solo na yo, il faut kobetango na mutu nyonso. Mutu nyonso aza côté na yo, aza vraiment forcément ton ami te, ta soeur te, ndeko na yo te, même si toza na relation, même si on se connaît, nous sommes des amis, mais c'est pas forcément que nazana quelque chose nana ça là, il faut na yebisa yo, non. Et en plus, il faut arrêter aussi, il y a des gens, oh toza na bango na ki camarade, ozawana, oyebi ke muninga zo sala projet yo saka na posa oyeba projet ngo ezandenge nini. Alors tant ba oyebi so projet oza muta liboso oyo okoki mema campagne yo pesa mutu makasi mais yo okei okende ko pesa campagne na mabe oyende na message ya kolembisa mutu. Donc tomi yeba en fait tomi yeba pe ba nani tozo zala na bango po to éviter ba problème susu po to koma na place au baloba te to koma na rang ya batute ke si je savais na bato ba koma kolela ke po ani na frekata ki boy po bato ebele azalaki na bien mais à force ya ozala na mutu mo boy ebebisipe vie na yo ebebisipe relation na yo ebebisipe comportement na yo devant les gens. Gisèle Moses aussi tard coucou à toi parce que toi qui va te belé ba leli ba te belé ba le la kana comportement ya ba copine ya ba ami ya ba connaissance na biso mutu mususu bozala ka bien yango il faut avoir la discernement il faut nzamba sunga biso to za na discernement mutu mususu on va na bien na couple na yo ye pa na couple na mais tant mususu ye po na ye a se pla na couple na bino koleka ye moko a oyani na oya ba message moko alembisaka yo na libala na yo yo kan soko za na camarade yo kan soko za na ndeko connaissance obina beta maso nanga ya libala nanga to ya vie nanga to ya ba projet nanga zoka yie asepela na ekutu na libala na yo kolega ye moko asepela kutu na papa ezana batu misusu c'est vrai ezana batu misusu oyo bakoli na schizophrénie bakoli na komilinga te bazwa ki temps ya bazwa ki affection te ya affection ta kola na affection te eza ba nso ba kola na affection te l'air kola c'est vrai que aye penda ko luka camarade po boko malokola ndeko na ye c'est vrai to ye biblo ko na nyoso ezalaka mais siko tellement toza entouré na bato mabe ebele en tout cas moi vraiment je vous conseille que il faut ko yeba nani nde okoyi ko cha pembeni na yo po okoya kana merde te parce que mutu mususu amona ka yo ayebi ndenge ni ovivaka te aroyana vino aluka yeba abandi ko créer lo ba problème abandi ko lukelo makamti o regretter o komi na ba problème na batu o komi yo moko na ba problème na libala no komi na ba problème parce que tu avais embrassé tout le monde o embrassé ki moto ko embrassé te aki osa elo chantage. Voilà la famille tomi yeba to yeba banani toza na bango to tika la classe toza na ba bonne manière et ça vraiment important bonne manière esengite parce que il y a d'autres batu misu ba ko loba la bonne manière comment miss bonne manière ndeti nini il faut oye liboso batu ndeti nga na liboso na bino boy na repesa ka onaza nango mais soki par exemple comportement na ngai vis-à-vis na batu to ndenge na nga kozana batu za mabe tant na oloba na bino boy et za na batu so baba yo kutu yekuta amie placé de pour pia conseil yekuta amie placé te parce que otambola ki mabe to ndenge na yo bato frekata ki to bato oyo kutai na bango to bato ozoza na bango baza bato obokoki kozala te parce que ba kopesa yo comportement na bango muta ko qualifier directement tango mo na bango balobi dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es bato zo fréquenter bango kasi biso tozo mona bango te tozo mona yo te tozo mona directement bango parce que omi ko ici obi tena na mutambo eza na batu misu yo ke o fréquenter baza batu mo o kokai ko fréquenter te batu misu moya yebiso ezate aotalo na musika azota musika zo ke lo ma wa fait aki kokota na batu wana ndeni un jour okomi na problème babito yeba ikozwa problème parce que batu wana ba fréquenter bango te to boyi kozala na batu te to zala na batu mais to yeba batu ango banani nde to kozala na bango parce que ami ebongwana ka ennemi facilement mutaro ya l'air a commis ennemi na yo tant azoke koyebisa batu makambu ya yo bat ba ondima directement parce que ba yebi ke yo otrena kana ye yango makambu ya zolo ba eza solo parce que oya liboso ba te polo ba ke oh regardez ce que j'avais fait ou eloko copine a dit oh eloko ndeko mo ba lobi eza elokuta oui batu bisu ba ondimo mais bisu ba ondima ote parce que nini parce que o perdra que ba kite nani nde ozala na ye. Donc voilà, il faut que tika la na rana yo, il faut que tika la
na siete na yo faut komi yeba, il faut ko éviter ba problème pour tika la classe. La classe c'est pas la classe est là ici, il faut bien s'habiller, habiller na ba marque, il faut la taka ba Versace, il faut la taka ba soki ba nini, non. Okoki ko s'habiller na yo classe eza, okoki ko s'habiller na yo na Primark, na moins cher kutu. Mais tu restes classe par rapport à comportement na yo, parce que par rapport à comportement na yo, par rapport à éducation na yo, par rapport à ndengo vivaka entourage na yo, ndengo vivaka na société, ba yeba makam na yo te, tu restes toi en fait. Soko ngolo balikamu, muta yo kayo parce que ba yebite ke ba yeba ndenge otambola rate, ba mona ko na ba milete. Et la kisi bete ke fait nyonso yo sengi fo kene non. Ba bengi so na fête boy ba monio. Ba bengi so na fête boy ba monio. Ba bengi so place boy ba monio. Donc boy, oza sur na place noté. C'est vrai, eza mabete ko landa batu, muninga zui problème ya day, okoyi ko landa ye, o muninga abengisio na fête, oko lande, mais muninga musupa ko bengisio na fête, eza parce que azoluka a garder ayi ba confiance, to a garder a joyeux, tant a joyeux pardon, tant a joyeux a vandisio, après lobi kaka yem to sa no chantage, yango nazolo ba très bien, il faut savoir qui fréquenter. Surtout mingi Sylvie Kenge, coucou à toi ma belle-sœur, surtout mingi moi si vous êtes déjà marié, aux na ba limite ya ba makamususu ya ba fréquentation mususu parce que ekoki ko baby sa mariage na yo, ekoki ko baby sa vie na yo. Il faut oyeba. Johnny Kombaku, coucou à toi, bonsoir à toi Marie-France Kidianga, coucou à toi. Faut yeba parce que nani ndena fréquenté, nani ndena komissie camarade nanga, oh lobby est-ce que yé lobby ako zala na ngai bien, mais soki yo oyambi mutu nyonso embrasser tout le monde mutu akosala mabe oyebate. Vraiment c'est important ya ko garder peza bande na yo ya ko zala yo en fait ezate obligé que makam na onyo se faut bete la mutu parce que ko zoya mutu lelo to ko momo na mutu so ko ayir yo na eloko moko ya mukie lelo batu bakomi ko ayir mutu na moi eloko ya mukie mutu suka ne yo temi liboso abatu, excusez-moi mutu so temi liboso abatu azo sepela na yo te mosali eloko te. Mais lobby ye wana o comprendre te comme yo yebi te comme yo zote maliboso batozo solo la yo yebi te ausani alukia ye ba autant o ye ba alele yo kotie na vie na aye ko boma yo. Il faut vraiment que ça la vraiment faut faire beaucoup d'attention ndenge tozolo ba parce que bato belé tozolo la na likamoko tozolo la na makamu oyo ya ba relation tozolo la makamu oyo ya bato baza pembe na biso parce que même la Bible nous dit hein, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc quand on dit ça, ezaka ate ndeko na yo, ezaka ate soki mobali na yo, ezaka camarade mo embrasser, camarade mo poussa ni pembe na yo, akoyi ko sala ennemi na yo, c'est facile ami à devenir directement ennemi na yo parce que ozanga ki qualité wana, ozanga ki discrétion wana, ozanga ki personnalité wana, ozanga ki maîtrise o mi yebit en fait. Balobi te ke to boya batu nyonso autour na biso. Balobi to embrasser tout le monde te, mais au moins to koza na connaissance, to koza na ba ami, mais to koza na ba o baza pire te ayebi makam na yo nyonso. Parce que yozo kanisa okola ye ayebi makam na ngai, yebi makam na bango nde batu na ngai. Batu na yo c'est bien, mais lobi okama makam na wango ebimi libanda, okama lobi ovanda boye, camarade wana nde mtasali yo mabe. Mais camarade osalo mabe ndeni c'est parce que yo fongola qui porte. Sylvie la Lyon Mbidi ndekonanga, coucou à toi. Ya Mireille Pakav, coucou à toi. Oui, ya Mireille, merci beaucoup. Tozana li solo moko oye komela ki ndeko moko boye jusqu'à parce que azanga ki discrétion, azanga ki ko bomba, amona ki ke mutu moko boye abane ko sepela naye, mutu moko amona ka ye, ayebise ke ngana sepela kana ngana lingaka yo, na mona ko na lingaka yo vraiment. En tout cas, soki tozo sole sala bientôt pe sala ba coucou. Muninga wana yambaki muninga bakoma ikozala bien bakoma ki camarade tant bakomi camarade elo nye ko salama et ça là que ndeko wana business alinga voyager kende poto tant alinga kende poto ni ne sala ki amudi weekend no na betela o azali ndeko na ngai o azali ami na ngai o akoma déjà nyonso po na ngai parce que
embrassaki mutu oh sans à se rendre compte que azaki mutu abandaki kosepene na musika lelo bakoma ba camarade et lelo nie kosalama abandaki koluka sala voyage un voyageur tant aluka sala voyage na ye aye pa ya muninga wana basala ye suki bake kosala ye suki bake na salon de coiffure bake basala ye suki nzoka ntango bake sala suki muninga loko aza muninga aomonake muninga azomata business ezokende liboso azosala bamakama minene azokeba Dubai ba Paris azosala ba business na ye muninga asali nini apesi oyo babengaka mwa banyama moko mwa mike na coiffeuse wana atia muninga na ye na mutu l'air atie muninga na ye na mutu bakangi soki basali bien muninga ake na ndaku biloko ekoma oswaswa ye na mutu eswa ye na mutu bazoyeba te biloko ezowuta ba bazomonaka biloko ezomata ye na mutu abeteli bandeko neke nazoyoka biloko ezomatanga na mutu donc voyage alobi ku mwana ake nango eza esu te naosanti bazoyeba te olie bazwa ta ide ya koluka kotala ye na suki na mutu bayeba nini azobaka nazokaka na kati ya mutu na nga nazoka biloko ezomata ngai nazoka mito bamema na hôpital le lobby l'état lobby ba famille musunde ezalaka mutu na bango aza oyo famille babengaka lokola likondi lokola mutu mobwe fille na bango oyo vraiment abosa makasi ezalaki na bato misusu oyo bake misu bamemie na hôpital bandeko mosusu ya mama na ye bakimi mbangu bakende kotala na nde bamama batalisaka baketalisa babi batie eloko na mutu batie eloko na mutu le temps batie eloko na mutu bakende bazonga na hôpital kuna bameka kolongola biloko batia na mutu ndeko ayaki kokufa c'est parce que nini embrassaki ami oyo amonaka ye musika oyo akanisaki lokola ke ndenge omonaka ngai na bafete omonaka ngai tozala omonaka ngai na musika amonaki non apuse pembeni ntango apusaki ye pembeni nzoka au fur et à mesure bazozala donc camarade amoni ke oyo pende aza camarade nanga nake nasala voyage nake na salon de coiffure ya kotikanga mais nzoka ye nde azalaki lokola moto ayi komemele malheur. C'est parce qu'elle avait embrassé. Donc voilà, il faut vraiment tout ça la attention. To yé babadane to za na bango Mireille Gema coucou à toi. Voilà bandeko mingi il faut to miye bato tika la vraiment la place na biso pour surtout na ba o baza marié ko tika na place na yo po o renverser même libala na ote parce que yo kanisa kwa mutu wana aye po aya ko zala bien na o comprenate ayaka moko yo soigner na mobali to na mwasi na yo to na petite amie na yo to na petit ami na yo mais ya za wana ko pio ba conseil moko ya découragement aomona nini ngwa kisana tika na yo ye penza sale pena mikolo boye. Non, nous sommes pas des amis. Ami ozala na posa malaya muninga te. Ami ozala wana pona ko encourager mutu. Ami ozala wana pona opesa muninga force. Alléluia yo ki obike o aza camarade na ngai, o aza ami na ngai sans se rendre compte na koyeba mission ya yela kipa na yo. Ale yo l'air yo okomi ko yo kaye obebisi libala na yo. Makamwa bongo mingi esuka pe omona akomi susu makango ya mobali na yo. Après okoloba nini? Après okolobani akomi susu akomi ko bimana mwasi na yo olobani il faut yeba nani nde nani ozozala na nani parce que to moni pe mingi to moni pe ba genre batu misusu oyo opusi pembe na yo nzoka ye wana ena concurrence yo zovana na muto zoyeba te muto wana nzoka vana na concurrence ayaka ko sebo se mesurer ye osoko salibwe omona ye pa salibwe o salibwe azongi boy. C'est parce que on embrasse qui batou, qui mbota flore coucou à toi. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant, la famille. Donc voilà, il faut pas qu'on pèse en matou na batunyon so pour pèse en matou na batunyon sote, il faut eba ozana nani, ovandisi nani nde kamara na yo parce que mutu so mona ke ndenge ya zali yo ko zalangote. Ezana batu misusu ye ko pusa na pemeno po eba ndenge ozali, siko a olingate ke yo o avansaka ya zotika la ka bongo. A mona ke te yo faut za na se parce que za la ndengai. Siko yo siko zo comprendre a komi siko ko pesa o makanisi ba ide mususu ba makamususu o mona o renverser même business na yo o renverser même vie na yo zoka okanisa ke yaza ki ami malamu zoka yake wana pona o renverser yo pona ko se mesurer na yo atala yo zaka ndenge nini ozwaka ndenge nini okenda na ngonde nini ozonga na ngonde nini. La famille, faut vraiment faire attention. Tout le monde n'est pas forcément nos amis.
Ba boy to boy biso na ba camarade te, to boy biso na ba camarade te, to boy biso na ba relation te, mais ba relation na biso il faut éthique à la relation. Ba relation na biso il faut to memango vraiment to si to komi kokola parce que mingi bozawa na kata live toza boy toza plus ba mikolo. Donc to yé ba nani nde to fréquenter ba tu nyonso baza forcément nos amis te, baza forcément ba ndeko na biso te. Tozo mona même kutu ba ndeko na biso, bazo haïr biso, ba ndeko na biso mo bazo jalouser biso. Masolo to beta na kuku la famille a, to beta na miss de miss. To moni même mama oyo abimaki na mobali ya mwana na ye. Mama leki oyo abimi na mobali ya mwana na ye. Bongo siko camarade, bongo ami, bongo connaissance po asala yo mabe nini kozanga. Soki o pesi position te, soki o tikali na siete na ode, soki o tikali yo te. Milinga nzima yo moko zala genre bato oyo soki na ye place naza la bienvenue te, donc il faut na bendana. Il faut na bendana directement, il faut na bendana parce que à force ya koluka kokoma que batu balingi place wano ye oza welcome te, oza la bienvenue te yo mona ka te, il faut na zala po batu ba monanga, il faut na zala pour la visibilité. Zoka visibilité oyo zo luka na e komema onde na mabe e komema on a shit en fait. Naza sûr que toi c'est comprendre vraiment bien place wana. Donc okoma lokola fille moko donc okoma quoi misérable hein. Okoma quoi misérable parce que bazo comprendre que oza genre mutu oyo sans sokoza yo moko au vivante. Donc il faut vivre kana batu. Koza genre batu ote, il faut pas vivre, il faut vivre kana ba camarade. Non. Il faut pas seulement vivre kana ba camarade. Non. C'est vrai okoyi ko vivre na ba camarade, tozolo ba bien tozo beta sete ke to boyi ba camarade te, mais tozolo ba ke il faut tozala très vigilant. Très vigilante na batu oyo tozo ko embrasser tozo komisa ba camarade parce que c'est facile pour camarade ami akoma ennemi na yo, c'est vraiment facile. Alors soki osali ozana bokebite, soki ozana système ya fio embrasser tout le monde, oko se retrouver na monde ya si je savais, oko si sa personnalité na yo, oko si sa bo respect na yo, o mona ke oye pa batu o lo baba o yo côté parce que ozana na valeur en fait. Parce que ozana valeur te, parce que batu o fréquentaki, batu o ozaki na bango, batu o traînana na bango, bazana qualité te en fait. Biso nyonso toza important na miso nzambe, mais biso nyonso te toza tolingaka respect, tolingaka respect. Non, mutu mususu amona ke ngana loba na ngaye. Non, eza bilo musu esengi yo ngai te. Eza bilo mususu, eza ke il faut vraiment garder la personnalité. O yoki obeti kara, au moins peut-être que mutu mo balinga approcher, o kimie na musika intelligemment, donc azu pene espace te. Parce que soki yo lelo kotisiye, l'air à comprendre liem donc ko bimisa on libanda. Aoye parce que faiblesse no libanda. Alors il faut tika la vraiment digne de toi, il faut tika la ke sans amis, donc je peux aussi vivre sans connaissance, sans relation, je peux aussi vivre. Parce que muto a vivre gaye moko azate. Tu vivras toujours avec des amis, tu vivras toujours dans ma connaissance, mais tu zara na ba pire te ke, na za na 3 pire, na 4 pire, ya ngwa no zomona makamno betaka, makamno salaka, et ont marché te parce que ba pire tellement baleke belé, tu es entouré de tout le monde, nani ndo betela li solo, oye bate conseil nini ya malongo ko kozwa parce que mutu nyonso tazana po abwa kelo fleur mutu mususu nenga zana tango yo pesi problème no boye alobeli yo boye ozoi na yo biwana bana mama na ngai non bana mama ba koleke belete pour mama na moko ko trahir yo tikala yo moko genre reste toi eloko yozo salo eza bien pona yo osengi aide Saint-Esprit osengi aide nzambe ochango na ba prière ekosimba oza mposo obetela bato belete po oza muta bato belé likamno place ekobima place makamno ekobeba okoyeba te parce que oza tellement entouré na bato. Ma belle-sœur à moi, Bibiche Luka, coucou à toi Nathalie Mbomila, coucou à toi Brecken Bayaka, ya Teddy Voka, coucou à toi Agostino, la du ciné, autrement dit baby. Donc, Awilo Kitoko, préfères-tu, coucou à toi aussi Sandra Lina, coucou à toi. Donc, voilà les amis. Donc, Okomona Mutumusubo Yobi, elle est très orgueilleuse. Hey, Yepenza Azara lo fundu, non. Azara ne lo fundu, te aki marande bêtise, aki marande mukile beba.
azalaka na ye bien, asolwane na batu bien, approcher, asolwane bien. Mais akolinga te comme camarade na ye, akolinga te comme pire ye. Okokoma na ba camarade mais akoya ko betelo makamna te parce que ton moni est belé. Ton moni est belé. Ba o to komisaki ba pire, ba o to komisaki ba ndeko. Sans se rendre compte que ayaki na idée moko boy, sans se rendre compte que ayaki na mission moko boy, aye a renverser yo. Akomi pe kozwa temps ya kotonga chéri na yo, copain na yo, atongi pe mobali na yo, mwasi na yo parce que yo embrassaki ye. Yo embrassaki ye. Voilà toza bongo Joyce. Coucou à toi Joyce Sydney. Coucou à toi Joyce Sydney. Bibiche Mambumba l'américaine. Coucou à toi Lili Wabelo. Coucou à toi. Donc voilà la famille. Vraiment il faut que ça la différence. Il faut qu'on y ait qu'on vivre, il faut qu'on tika na ba respect, na ba qualité, na ba personnalité, na ba respect moko boy parce que faut y belo comme que basomaka nanité, basoma personnalité, basomba ngote. Oko baby sango parce que okotaki na ekiria moninga mo boy. Ezape na batu misusu alingaka batu mingi, aza muto alingaka batu. C'est vrai oza muto lingaka batu. To boyi te biso nyonso ba oyo toza bato to lingaka tellement batu mais batu nyonso wana te yeba ke o ba oyo pousa na peme oyo lingi minyona bango nyonso te balingi onde yo lingi bango il faut ye bango siko tango po ye bango Kadi Simba po ye bango Sylvie Kenge po ye bango eza nini eza ke tikala na ba limite na bango ya connaissance tika ya ba limite na bango vie privée na et tika la vie privée na yo est-ce que oza pour ça obete la vie privée na ba ninga. Parce que l'obila di kamusiko est comme le somme ou éviter obete la kinani. Voilà les amis, voilà la famille, voilà le grand sœur, voilà le papa. Donc tous à la vraiment maïele, toye babanani, o tozoza na bango, banani to fréquenté, batmisu azana akoya akiti siyo, akiti na valeur na yo, o reggaeton si muto lobike, pona nini na komagi na niveau ti ya kozala na mutu ya genre oyo. Nzoka mutu wana eza na batu misusu na yokali solo moko ndeko moko bayebana na muninga na eka na Facebook bayebana na Facebook elo nini bamonana na Facebook baza bami na Facebook elo nye sali nzoka fi wana yepe aza na bakamarade na eka ndenge ezalaka siko muko mususu bakomi siko fi wana asali connaissance na ami ya Facebook wana bakoma pe ya moko solola mais siko nzoka tango ya ye na vie ya fi wana Facebook po bakoma ba camarade ayaki na complexe ayaki na motema mabe na complexe siko place oyo avandaki na batu baosola ba siko batu bayebaki fi wana Facebook te baobeta so babi la fi wana oya Facebook wana parce que to chatanya fi wana tanya azaka kitoko azaka bien aviva vie na bien malamo ye place aboka bi ngana mona ya face à face obi kazade kitoko te azaka ndenge bomona ke na Facebook te siko tala ba jara ba camarade tala ba jara ba toto opusa na pembeni azaka kitoko te azaka kitoko te azaka na kitoko te azaka kitoko te oza sûr donc oyo mona na Facebook mususu o mona ka vie réelle boye aza mususu mais place bazo kumisa muninga est-ce que eza vraiment forcément il faut le baquet azaka na kitoko te ndenge bomona ka ebongo wana siko pona ko lembisa batu to pona otika batu ke balinga mutu wana. Le cœur de l'homme est torturé. Qui peut le connaître si ce n'est pas lui-même le Seigneur? La famille, tout ça l'attention, le cœur de l'homme, otema muteza déjà yakobeba. Mutu mususu azoyela ona ide moko donc ndeti kaka akoma yo alors que okoma mutu wana ti. C'est vrai okoyi kolinga mutu, osepelaka na mutu, to sepe tozana bato to sepela na bango. Mais il faut tchango na mutu na yo ke nakokoma yete. Mais ce que tant yo komo luko koma muninga et omema jalousie et komema la haine. Eza mabe. Tikela muninga na espace na ye, mutaza na espace na ye, mutaza na rang na ye. C'est ça qui est important. Il faut tchana mutu na yo que sans amis, sans batu, na ko vivre. Oui. Après ceux qui na komi pe camarade ya mutu, to ceux qui na komi na relation na mutu parce que batu su balinga na bango batu. O pe ki se batu te parce que c'est naturel. Aza mutu akovana na batu koza na batu. Zamba kela e bongo. Mais bino batu wana il faut pas abuser na babola muana ya mutu moko boye azaka bien na batu ayebi kovana na batu alinga batu ale yo sikoyo o abusé na malamu ya muninga eza mabe
tant muninga akomi na yo bien vanda na ye bien yeba ke makambo oyo muninga osala ekokoma ngai te nakokoma ye te donc makambo oyo azosala akoma kitoko akoma mabe asomba lopangu eza ya ye donc o baloba ke sepela na lipambola muninga polobi nzambe pe apambola yo mais siko yo ovandi wana comme to sina embrassaki yo oza wana okomi no siko ko envier quand on comme envier parce que oyaki déjà na idée ya mabe oye envier muninga okanisi lokola ke ndenge ya za bongo ndenge ya komi bongo ngai foka na ya kolongole na kiti wana to ngana kolongole place wana ngana komande ti okomosa ba biloko moko boye o eza ezo za na sens te mutu mususu o vivre na yo ayebite ke yo mais na ba idée wana yo zo kene bongo atikali naïf azo bata zo kana batu misu ya musika ne ba lo bake o mais au mona rate ke ya sala makambo ndeti yo zo sala au mona te ke ya zo linga kaka azala ndeti yo donc voilà donc tozala kapenza ko embrassera tout le monde te to e banande tozana bango eza vraiment important parce que mutu sotan waye akomo luka akoma yo alors que bosani ke okoki kokoma muté otika la yo ye gotika la ye linga bénédiction muninga linga muninga normal yaka na relation ya malamu soko linga mutu te pourquoi o approcher muninga pourquoi otiki muninga zala kamana yo linga kaite après lobi osala e mabe après lobi obebi sa réputation après lobi obebi sa valeur na ye. Donc voilà, comme na biso presque na souka, naza sûr que et enseigner biso to comprendre, naza sûr vraiment que to koyeba to za banani, to lingi nini, nani nde nani, to zana banani. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.